fi wana ayaki ko buma yo anga ko malor mbongo na yo moni lor mbongo aza lor mbongo ya Marie Misamu leki nanga Karim Mokonzi na lobaki na yo ezaki na 2 personnes bange ba empoisonné yo lelo moko yo na bimi misi ye wana Mamuka Lombo voilà donc ayaki pembeni na yo donc ayaki kota na groupe na bino ye mutaliboso ayaki po le poison voilà oui bon dit frère na mutu na Nzambe kasomote Karim nanga kima ya poto mbala moko voilà fi wana ayaki ko buma yo anga ko malor mbongo na yo moni lor mbongo aza lor mbongo ya Marie Misamu. Voilà, donc qui cet extrait, donc il y a frère Jean-François Ifongué. Bon, frère Jean-François Ifongué, il parle il n'a pas empoisonné. Je crois que Boulanda Bisso, Boulanda Kaimzo, tout ça avec frère Jean-François Ifongué, à l'Obelaka, Makamsusu, en pleine émission. Ils allaient préparer. Les abiloko oyo akana ikolobate et bimi en pleine émission les ali ba maloba oyo bimaka sanki yemo peut-être aiba dingaza kolobela pourquoi net oyo alobeli sur Yvette Kalombo et bima nga nengwa et bima nga nenge bima wala tanga zoloba alingaki empoisonné yo je crois que poison azoloba a ko empoisonné yo ali na ba substance chimique te oba izaka yango te ko ba tira na biloko bina ba verre tout ça oba quoi otela yo poison poison izaka na sens wana te ki otela biloko ya mabe na kati ya biloko po eboma yo non poison au frère parce qu'il faut ngaza koloba la kati ya émission oyo elingi koloba tout simplement parce qu'il faut interpréter parce que là maloba nzambe il faut interpréter ngaki empoisonner yo ezali quoi au frère voilà et kokoza la temps un ko baby sala yo makambo na yo musala ezali poison ce qui montre ouais ko nga détruire n'est-ce pas société na yo a détruire le rosa osala activité oza osala ezali également poison mutu oyo na kona lobanini oyo aye ko baby sala peut-être mwana yo moninga na yo peut-être ya baby sala mwana mwasi ya muke a baby c'est ça poison mutu oyo aye peut-être comme espion à côté la kati ya groupe na yo aya pembe na yo pour à livrer pas ben ennemi na yo azali quoi empoisonné c'est ce qu'on appelle poison on a kata prophétie frère Jean-François il faut parce que par exemple bakanisi kaka ezaka biloko olia bi o aiki po tirer le poison ya tirer la verre c'est pas nécessairement ça et puis comme peut-être en bas na yo également ça est aussi poison donc moi si okamati obotoli moninga na yo moi si mobali obe mobali okamati moi si moninga na yo ozu a comme moi si na yo ou empoisonner moninga na yo c'est le poison frère Jeff alika lo banaka ta prophétie oyo batolelo baza ko songi lango ba peut-être ba comprendre maloba ya frère Jean-François il faut ngete tanga lobby sur poison alinga tirer le poison mingi bakeka na niveau na sens ka no alinga tirer biloko na mot na biloko pour abomisa musuku bambasu par exemple au bois que la moninga maladie les ali poison empoisonné c'est un peu en fait des ali vraiment là-bas na bandenge ebele mais tout là quand même extrait également il y a émission il y a Yvette Kalombo oyo salaki oyo batu ba pesi frère Jean-François il faut une raison frère Jean-François il faut qui na raison Yvette Kalombo azalaki vraiment mutu aki pemeni ya Karim Mokonzi pour ya empoisonner donc à cet extrait parce que même si moi secret mon ya kala oui bombanaki voilà tout la ndaye Zalo oboma na motema lelo moni espace pour na Maria Grâce Tembo bimisango pourquoi pas ko ko benga na ndeko na yo ya benga te ya mamna loba dana loba mambo dans lobo na loba on te surtout na ce que ça qui non et ça kanda ke mutu alingi mutu yo ko ligete mutu bali wa banda ko lingai ngai Yvette Kalombo mobile na ngali boso de verjanga balanga abimana Karim mutu liboso ben sakari na Dubai mais le sakari otali Jonathan Dario otali on sont moi si vous avez compte à rendre déjà ça au bon mal à motema lelo moni espace pour na Maria Grâce Tembo bimisango pourquoi pas ko benga na ndeko na yo ya benga te ya mamna loba dana loba mambo dans lobo na loba on te surtout na ce que ça qui non et ça kanda ke mutu alingi mutu yo ko ligete mutu. Voilà donc boyoki des extraits l'émission Boulandi o Yvette Kalombo lobi Karim Mokonzi abima la mobile naye voilà donc il y a quelque chose oyo abomo na parce que abimi siango lelo et puis je vois bazali un peu moi ko réfléchir pourquoi est-ce que
abimisi yango lelo. Ce qui te dit tout petit peu problème là-bas, on balé, et tout simplement l'affaire moko, il y a mariage, il y a grâce témo ou azalaki na bango ensemble et qui bango bakene mariage wana ba fanatique ya Karine Mokonzi bango ba sepela kité comment est-ce que bango ba ami ya Karine Mokonzi ba kende na mariage ya grâce témo alors que grâce témo na Karine Mokonzi bazali en conflit. Donc bablo mouvement terre à terre, je crois que ceux de tout là vraiment bon to bung sanzela pamba bazali blo mo ya tina te ya pamba parce que bon comme ba mo benga ba konifuati parce que ya ba terme na bomba mi bengaka c'est-à-dire que ba o ba na musala ba réseaux sociaux na makambo ya buzoba ya salité ya babeuse et puis tout dans la kati wana te et puis quand on sala émission oyo ils allaient pour la partie pris en tout mon côté mais simplement to tirer leçon ne loko oyo izakuleka je crois que les leçons à tirer zali c'est comme on dit le lot tout plutôt fan de la donc zali na ma conflit mo elo moya moke banal et que le lot oyo ba seke ko bima Yvette Kalombo, ça fait quand même des années, bazalana Karine Mokonzi, ami à Karine Mokonzi, a bundela Karine Mokonzi, a lobela Karine Mokonzi, bloka malam, bazalaka toujours, mais comment est-ce que il y a comme nene andenge oyo a bomba on a mutema, donc il n'avait pas pardonné, a neloko moko oyo a bomba na mutema, et que peut-être kalingaka s'est vengé, to éviter, mais na intention denga za kolobela, nengi pe bato babimisa. Mais il ça un peu ma banalise par rapport à professeur il faut que donc ayaki pembe na Karine pour ça les mapé yango bandeko il faut koyeba mutu nini oyo okoki ko zala na ye pembeni mutu nini ko benge ami mutu nini nango oyo ko zala na confiance na ye parce que bato mingi o bayaka peut-être ba pembe na biso bato su bayaka pembe na biso bayaka toujours na mutima malamu te baye na ki amitié ya mbebo mais na tema aïsa la amitié na yote aïe pour ça l'homme mais tu quand même rapidement parce que tu as le temps mingité moi verser rapidement toi qui n'as pas 2 ou 3 versets 4 pendant aussi ça vraiment cette émission pour comprendre que il faut qu'on y ait bakopona bambami il faut qu'on ça la choix qu'on ça la tri donc version à liboso to kenena proverbe 13 la tiens ba lunette boyebi lunette pas tout le temps malamu proverbe 13 verset 20 proverbe 13 20 tout qui est rapidement tout tanga yango tout tanga verset on a comprendre tout de suite donc vous allez pas verset pour aider quand même biso pas tout comprendre et là on est tous allés ko loba alors donc tous allés dans proverbe 13 verset 20 voilà donc proverbe 13 verset 20 j'ai lu au nom de Jésus-Christ celui qui marche en compagnie de sages devient sage et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera donc en mauvaise posture donc en enlèvement mabé. On répété, vraiment faire ça au nom de Jésus-Christ. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Donc, il y a un deuxième verset, hein, parce que le verset, vous allez quand même coller là. Donc, rapidement, donc, il y a 1 Corinthiens 15, verset 33. Corinthiens 15, verset 33, toke nango mbango pendant tanga 1 Corinthiens 15 verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le verset Oyo, il dit tout simplement que bandeko il faut koyeba nani oyo okoki kozala na ye pembeni. Dans la version de Tangi Asuka Oyo, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, Oya liboso na tangaki, celui qui fréquente donc les sages devient sage et Oya ko kutanga ba insensé, azali également ko se trouver dans mauvaise posture, c'est-à-dire que avec ko se retrouver dans ba situation moko ya Yamabé.
pourquoi je dis ça? En fait, pourquoi tout une version? Parce que moi, l'amitié, tant l'amitié entre Batoumi Balé, ça veut dire que l'influence, c'est ça les manques. Il y a des influences, rien à faire. C'est pourquoi moi, même dans la biso, il faut contrôler quoi. La fréquentation à Bana, Bami na bango, Bami à Bana na yo, il faut qu'on y ait baka, bazar en famille ni éducation ni bazar qu'on soit parce que, moi, il faut influencer sur éducation, comportement à Bana. Et moi, la même chose, ça aime bien, à comme la balangage, mongo boya mabe, alors quand on liban n'est pas baninga naïe. Et même biso mikolo également, c'est-à-dire qu'il va fréquentation tout ça là, bah amitié auto créaka, bah amitié n'a aussi quoi influencer ba vie na biso et que mbuma ya mabe so tion na mbuma malamu au monde il a toujours ko baby sa mbuma malamu, c'est-à-dire que influence ya bami ezalaka très makasi. C'est pourquoi il faut faire les choix, les tri nani yango ko sala pembe na ye, nani yango ko benga ye ami na yo, parce que bato mingi oyo bami benga ba ami o ba ka pembe na biso bazalaka fuma ba ami te, bazali na mutema ya mabe, mutema ya haine, mutema ya jalousie, a poussani pembe na yo po ya ko détruire. Et tant na lobi ko trier ba ami ni nango ko yeba ke o azali ami ya malamu o ami ya mabe. Il a tout simplement na ba comportement, na ba résultat, n'est-ce pas, amitié na bino. Yo za na ami oyo ayela oka songi. Ami oyo ayaka kwa ko tonga ka bato. Ami oyo ayaka ko rabaisser bato, ko lobaka makambo bato. Ami oyo apportaka yo loko positivité. Tu n'avances pas. Ayelo ba idée malamu pour ko avancer et ça la rater. Makambo ya mabe. On ezali ba faux amis, ezali ba ami oyo ko za na bon pementi. Les abattus, il faut que kabwana na bango. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, yebaka état d'âme, yabatu oyo, brosa pembe na yo. Tout suite, exemple, oya Karine, na Yvette, bazala ki bami, entre guillemets bami, depuis kala, petit pakola. C'est vrai que Karine Mokonzi, asalaki acte mo yamabe, ninga lobi, azwaki mobile na ye, ba voyagaki, ba bimena mobile na ye. Mais, isa eloko, il est kaki kala. Comment est-ce que Yé a coupé qu'on pardonner à Minaïté par rapport à toi? Et surtout qu'ils étaient ensemble, ils ont marché ensemble. Mais vous avez un problème où il y a un thème, il y a un nénanengwana, vous avez un qui ça. Bolingona, moningana, ok. Vous avez quelque chose où il blesse yo, où il bosse na kangote. Ni nango nyago bombe la moningana yo. Donc rapidement parce que la Bible